l'État congolais ils ont reconnaître biso ba mesusu te ba poso te tant on a sala ka accident l'État congolais sundola inga ya ope atile ona nyongaka tandis que ba kondi wana to kota na bandako na bango na télévision nko batala pe biso oza ba stress boye ba ofungolo tali moi poso sa moi kinini boye au CKP mais ça fait mal. Nga poso samedi 24 ans de carrière na kozande na aboité des avantages yango wana baninga bazwa ba carte de santé biso tozwate ba bengana ka soki na munoko mboka soki pe ndenge ni to ebité so biso to ba artiste ya sia mai so pe toza ya wapi na ebakate menga na ebike na za ya Congo na congolaise na sala pe musalo kwa baninga nyonso tout mais côté wana ba désavantage za makasi nga na mibima na style na nga shege na ba fille à tête ngam na bimaki nazo jouer ba rôle moko boye ba langage moko boye masatala kaka donc to que ndo benda pla bo ba langue wana oui ngam na bimaki ona monde wana na mwasi to bandeko ata to bandeko makila te mais to za bandeko oh na oyo so boyo kanate bo sala effort bo bongisa bo solo ata même bo banda ko lia ne sika moko te ko za de sika moko te ne fiske kaka mbote wana bo kutani bo pesani mbote za rabie malamu faut ko luka ko za la mingi na ba ami ke ba ennemi donc il faut vraiment bo bongisa ata mabengo za ndenge nini bo bongisa nde kwa zaka te kwa bimino de moko ndinga na obo za ba premier ndeko na onde bango wana lobo koza na tournage bo likambo ekwele liyo ba wana mbako banda liboso ava famille biologique na oea CPP TV officiel. Salutations à tous les fans, bienvenue à cet nouveau numéro avec Getty Samba, toujours comme d'habitude. Merci Nayo, Trésor Ndinga qui est derrière la caméra. Merci à mon boss Richard Mayas et pourquoi pas na Charlène la plus posée là. Tout le monde déjà qui est tout ça, la chaîne Kitoko, CPP Télévision officielle déjà. Getty Samba, tu as mis moko, il y a artiste comédien, tu as développé. Moi, actualité belé, où tu as dans le monde du théâtre, tu retournes un peu parcours, qu'est-ce qui fait que Lelo, Azara Oyazali, tout n'est pas question. Pourquoi Poso, maman Poso, Ali Mwakaka Boye, qu'est-ce qui fait, tu es Bezamaki, tu es annulé sans plus tarder déjà. Na pesi ba tout ba joli ba kuya malamu ya Rolanda émission oyoyo en tout cas bambo tenabino bo côté toujours ko s'abonner massivement la chaîne Oyo CPP TV officielle. L'artiste, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Ça va. Poso. Oui. Kala. Vraiment. Na boulé na kuto maman suka pembe vraiment. Ah. Songa comme bon sko ba ya sipi alinga. Ba macha ko siko c'est faut ba simba nzete. Merci Nayo de répondre quand même l'invitation à l'émission. Il y a Getty Samba, c'est vraiment plaisir. Le lutte au Koyibongo dans ma belle Nayo. Tout ça dans l'émission, tout me rappelle que l'actualité télévision. Télévision dans nos parcours, on a poussé. Qu'est-ce qui fait au Linga Théâtre? Le groupe Nini Liboso au Banda Théâtre comme parcours. Bon, merci. On a vraiment un sali parcours militaire. Oui. Kolinga théâtre c'est trop dur. Bon le kwango nazalaki nango menazai komi yebana ngai te. Personnam président Lokuli, oui. Na président Galfar, baza ba ami ya mama Botinga. Ah. Tango ba sali eloko na bango, troupe na bango les princes du rire. Ba bandaki basi ba démarraki déjà. Tango bazo zozo ba acteur, ba actrice. Ngai vraiment donc bazwa nga na ndako basenga ke pa maman premier jour na bise bango ke na okende par après bango mo suko babi lelo vraiment il faut okendo ya ko répéter OK na bango na vandi na régulière répétition oui na répétaka te mukolo ngo des acquis dans le lobby nango siko tournage na ba rezaka titre moko bana maki wana le lendemain nango babi tournage toké babi bon bana bazana maki
yo poza muninga na bango okoya sikoyo bozarisika moko biso ngalfa so azali kobimana mwana ya maki moko ezalaki Bonzenga donc j'ai salé aussi en Angola tata moi sinanga j'ai salé aussi Bonzenga ma cousine Bonzenga siko tango aye koluka yi aye koluke bayi na biloko akolia siko fo biso to bima to ya to bisa biloko wana to kota nango ba carton soso ba bidon mafuta to babi action ngasko olie na zali boswa caméra bandolandanga babi action ngana ko molanda cameraman na sima donc c'était pas facile oui lia kanga caméra bine lia kanga première fois wana na réalisateur bango to babanjosi donc na bandela wana ko bandela wana apparemment au travail quand même groupe kaka wana ti lelo nazaka wana. Lelo, qu'est-ce qui fait la Tamoro Rénia Kamaka? C'est surtout se souvenir encore de la pièce Simon Dara New Fait, si je ne trompe pas. Binzam, pasteur Akin. Ça va vraiment carton Maka, si ça ça awawa. Lelo, moi disparition Mouké na moi théâtre en haut. Tu es bito côté na monde en Zonding et Bozana no na. Moi disparition Penze Zalaki. Oui. Zaya Makasi. Na belaki na beli tellement na beli ya mo sala ke na mona na te bon deuxièmement omoni biso to saka ba succès na TV oui to saki na YouTube te ni international na donc tant to bandi succès après donc ça différent na monde lelo pour biso ba teka biso na ba cassette minene ba otana magnéto. Tu vois, donc ça, donc un monde a changé comme un monde à vitesse, la technologie. Et comme Bemino tout cas na YouTube, il y a un monde ça là qui to monanité, na bungaki, mais si quoi vraiment un poste yeyo, tout a besoin de poste donc poste yeyo aza en forme. Maman Poso, est-ce que tu peux parler de votre idole? Moutou a pesa lengi au sol à théâtre malgré ça peut nous travailler dans groupe Belleté. Ok, merci. Ngai vraiment na répétarango nga na idole te. Oui. Na idole te prévenir que ton olo na idole te na landa mutu te. Ouais. Prévenir que nga na mibima na style nanga shege. Vous comprenez? Na ba fille à tête ngam na bimaki nazo jouer ba rôle moko boye ba langage moko boye masatala kaka donc to que ndo benda plabo ba langue wana oui ngam na memaki ona monde wana na mwasi na mibali ba ko na moko zala me na bana basi donc na zana idole te ngamoko ozaki na idole te yo moko bon là ça langage qui est Poso et c'est un plaisir surtout on a la télévision mais c'est la première fois en tout cas merci na yo trésor ndinga o ya sena bokasi keto kutana sous un artiste et puis la patron à chaîne au Charlène la plus posée l'artiste Poso le to mirano kota moi mki na monde wa bengi Njonjing est-ce que Njonjing et yaki pour Matissa théâtre mais ya pour quitter théâtre c'est le yo l'artiste bon selon ngai et yaki pour Matissa et pour Matissa vraiment mais si on dit basali tozo sala ngona ndenga mabe basali mabe là basali tozo sala ngona ndenga mabe oui na sens wana donc tozo mona na ba mboka mususu ba nigérien au mona neti ini edo azana groupe te ah bon basangana ka omezo sala ke union fait la force bazo mata mais maintenant biso c'est pas le cas constant na sali parce que monde en Njonjing yango to koti yango pekati boko tiango pe déjà to zala kite meto banjo kota to meka muke ko jouer déjà dans ba film moi moko ba film on dit ba na sala kina Belleville na salina Gabriel oui na salina Caroline Ikwa na salina Lekechu oui Lekechu mon ami de batna ba o ba bengi o ba invita ki ngai bango wana o senti Njonjing on sur ndeng yo mo sali yango bon eza na moka musala ti na senti hono elenge et musala na ngai et melengi quand même elenge neti nde ozu moi caché na bien quoi obiki non on peut pas ça en ngai na otala nazotala mbongo te oui nazotala nanu premièrement musala nanu ezonga nanu na place ezalelaki
mbongo yaka. Oui. So musala eza mbongo yaka na sima. Ce qui musala eza mbongo yaka na sima. Mbongo yaka na. Très bien, musala mbongo yaka na sima. Tombe kana ko zonga le susu moi sima parce que c'était que prévu na poser question au moi liboso. On vivra né na quartier ta qui artiste ta qui maman ta qui moi si. Je vivre né na quartier. Na mère célibataire. Na bana 4 awa na futelaka. Na futelaka. Na bana. C'est difficile, surtout dans la salle, c'est un peu difficile, mais oui. Dieu est au contrôle de tout. Dès que tu as zolia, beaucoup de gens biso batu. Na ba po moi muke talaka lopango batu. Donc yo bikande za na ba bayer mambo belé mais nazo bunda na kaka. Le artiste impose ce qui totali pe malamu. Likanisi ya osala groupe na yo, monter groupe na yo ezali. Ou bien on peut leader, présidente, bah comme mon soutien bonheur ou bien on va. So nzamba lobi ngonga ekoki. So nzamba lobi te na force te. Mais nazo travailler na zana ngalfa nano. Mais tozo bosser kaka. Mais et pekisité mutu oya moni ke non na sepeli poso na invité ye aya ko jouer. To na sepeli poso asalela ngai film moko boye asalela nga film histoire bien to mutu aza na film na ye apte ngai na sala casting to na to tourner yango et rien n'empêche est-ce qu'il arriva déjà en poso la carrière na yo au coma pe film tena komaka biso tina école ngalfa na lokolo au coma pe au pesa o batu bien déjà au kayo batu bazo jouer yo mo zo jouer na groupe ngalfa kuna. Bon, ma copine ça va te na batu mususu pe otangi a sepeli ta nyongi. Mon pesa na yo. Ba e ba mo ba miyebi. Mais na ko tanga pete pour to la. Tu reconnaître ton nez ba œuvre na yo le to beta pe li solo tu ta nani ba komaka boy nani ba komo fito reconnaître bino ba mbuma na bino. Ekoyeba na kaka. Oyeba na kaka. Wana zo na sima. Mwinda ba bomba ngo na sa. Wana zo yo zate yo zate. Kande na zabu. Ba tu ni ba ngo témoigner que non tu filmer ta pesa ngonga. Kande na zabu. Kano zabu. Ngano na ka témoignage en te to remeka pas vérifier. Oyo kakaka. Poso, l'artiste ça nga bien kombwango. Okola samedi trésor ndinga. Donc le bon on a dit tellement makambo ele toujours ka kitoko. Malgré tout kon papier. Ah to bungi c'est le roman mais trésor ndinga le bon penda ka talita makwa. Artiste Poso. Oui. Lelo soko lobi que oui, ceux qui n'a pas reconnu quand même dans mboka na Congo était que artiste comédienne et ont filmé nini yo zo reconnaître que bimi sakayo. Parmi les films au salon la vie n'a été artiste. Parisien refoulé. Parisien refoulé. Là son abo ça était au Kangara si le Kambo ya ni ba bien ba nyouf. Parisien refoulé. Oui. Oyo et bana poto pe ebele bakenda ba poto basala ba 30 ans ba 35 ans ba 40 ans même quand nga kenda wana tikala ozonga souti. Oui. Alors et ko lakisa ke non tant que to jouer yango personnel président nga lokuli a joué ki papa na mbondo na mama na papa na tono moi senya ezalaka mama ekolo. Moi c'est nezaka mama ekolo. Oui. Ngai sikoyo nazalaki ba parents nanga zalaki pe ya sonam penza kuponda zaki papa nanga mama nanga mombongo. Parisien linginga tenga nazo yiba biloko na biso na ndaku na yaka na boko la parisien nazo lesa yi. Mwana poto. Mwana poto. Siko parisien pe azo sepelane na ngate. Menga nazo forcer. Azo lingana yi siko etabeta bazalaki mwasi ya ngalfa. Deuxième femme ngalfa. Le colonel Koloba, au lieu d'abord à ton nom, donc parisien, au lieu d'abord à ton nom, donc ton nom Sarah Makinae, parisienne Zala, Yesiko, Akati Mukeka Wameki Boeba, le Koulia Peli, ton nom ayana bandiko manqué à Anaï. Donc au lieu d'abord à Zagine Maki. Yaki Maki. Ah ok. On a vraiment en tout cas écartonné à Makassi. Et donc ça, la diaspora belé conscience. Ah, Kenya mboka nanga, Congo mboka nanga, et belé bayaka,
basomba bisika misuku to bapara batekaka mapangu bakei bapara bakomo souffrir atindaka eloko te lere atali eloko wana bako refulenga pe bazonga babongisa bafamille na bango nomonaka bana poto bakoma koyaya grâce à pièce wana parisien refoulé grâce à pièce wana parisien refoulé bali babor na ngai bato pe bolia babor ya Geti Samba dédicace bino lelo boyambaka téléphone ité mais Geti Samba senga raté tika na profiter na pesa mbote na sacrificateur du villa pourquoi pas na Marie-Josée Mafuta ONG matrice réelle merci nayo mijo Mafuta oyo wapi azo fêter anniversaire na mokolo lelo na pesa bino bambote ya toyo lingi babwaka yo baselo publicité maison na yo nyonso tu ya yo contacter numéro ya direction orozala déjà mobimba na émission oyo tika nazongi l'artiste na biso do baboye c'est la biso que c'est moi moké théâtre ya lelo na théâtre bino mozaka série wana la différence est nini quelle sont la différence que vous constatez que théâtre ya lelo na wakala na seki susu oui au terme on ba komoloba kilelo kaka kilelo kaka au to ba komoloba kaka kilelo kaka bon différence eza makasi biso bato akala biso bato akala tozalaki un peu na moi sens à respect to bandaki ko tia na musala liboso mbongo sima tozalaki ba orgueilleuse te nakomona mama bipendo il faut na approcher ngani faut na banda imbote maman bonjour ngai pe mwana na yo artiste na joie ka place boye ma fille mais ya kilelo c'est pas le cas boudi donc deux fois te donc timba donc so vanelo tuba mi penza donc bango vraiment donc deux fois te croiser na kwa mo ya kanka mabo beto pa ibi keza yo mais asa net ignorance mo bonnet na mona na yo te bon ata pa mono le beou de lo ya pa mo na tubi bango ba otambo na mituka biso za makolo to ba wana mo boke seno yo pe osali to lo basiko ni constant oui constant on a sali OK c'est long bazo bosana ke vanité de vanité, tout est vanité. Ba succès wana biso to benga ngo to lobaka ngana lobango ezaka le panier circule encore nanu to profiter to za envie. Alors il faut koninga komikitisa. Poso komikitisa nzambe mo ka bindenge nyenye akotombola yo. Alors biso to mikitisa. Oui. Mais ceux qui pour mikitisi, panier zo circuler. Biso poso ça ba succès makasi. Ouais. Et kendeki na bato mususu. Et ke na bato mususu zo tambola nzamba tambusa kitunga wana. Nini ezangi ke nzamba lo babo siko poso na zong seli o panier wana. Te zonga nango. La façon na monde yo zonga PDG zongi nango. Le panier circule normalement. Artiste imposo to mekano ko tuna parce que to comprendre de no lobi bongo moi qui muté ma bezali parce que lorsque muto azo manifester que ingratitude mo boza pe qui muté ma be manque à respect mais pe qui muté ma be mo boy lelo qui muté ma be ngo bolingo ezapenda muté na théâtre ngo yete que ça artiste comédien même si bandondi il paraît que mo ben na téléphone oko pesa conseil nini était que les artistes communauté to lingani na bisoti mais to me ko ça pour na échanger même les théâtre vraiment na binyo ko to bosala ngote moi idée ali kapina osenga ka bongo trop monotonie mabe donc il faut motonyo surtout omoni ke mukonga nzambe mukoloba opesa mukonzamba osa grâce ke nga personnage ba pe musala na koma pe pour organiser ba pièce ba tournage na ebité so na za monotonie na nzimité na ebité pièce ya mbalo yo na bengi kingani ata même na premier épisode là to tourner kingani deuxième nazo bakisa kaka batu ata même rejouer ba figurant sali akei mususu ya sali akei ce que c'est que pièce mususu ya natali bona benga su bandeko mususu ata mo ba 1 ans ngombo mingi te ata mo ba 1 franc wana e ko sunga nango là automatiquement on parler déjà bato balingi ba soutenir artiste na bango baza déjà ouvert baza maboko fongwa maoza na vraiment donc pour les na disponible donc artiste yaza déjà disponible omoni eza rappel malamu ko sunga mutu eraza dans les besoins non vraiment lobby aza na été boyé ba $1000 mo besoin ya surtout pour la kananga ikutu pour mekate pour les moments où on a besoin pour ça la bino rien les moments on a besoin de benga tombo eza ko kangama
mais elle comme grave moroboti na ba solo morobo en tout cas et au servi mutuana na moment ne lokoté et artiste na besoin ba fort na bino ba ni na bino a sentir qu'il y a zarapé na batu puis abotama na mboka o ba congolais tout ba libanda ne ki wa déjà numéro artiste après ça on a su émission puis bon mon on déjà très on dit na osara on déjà na plateau à la fois en télévision bon contacter moi na mboka et ça la penda plaisir il y a trop artiste tout comme bon na suka poto kota na page na biso il y a rubrique n'habité ba de base numéro na yo malgré tout faut passer la suka mais personne numéro de téléphone na yo bon to zonga na biso lissus. Bon merci numéro na ngai ezali plus 243 99 58 999 11 plus 243 99 58 999 11 et ça peut na WhatsApp so bengo zwanga moko. Ok, voilà déjà numéro et artiste et n'a souhaité ba sacrificateur de vie là j'insiste vraiment bon contacter l'artiste et au salabongo plaisir et makasi pourquoi pas na Nicole Malonda Nicole na Luanda bato contacter bango yo couple novelas na bosanité donc artiste yeyo calamité ozonga les appels sous plaisir à tout ça peut descendre to yo komona pe maman poso que ça la peine plaisir bon poso ko boka bato ezami boka barate so no ba ina ko boka so ba kabona ba la télévision pe la raté na ba ina nga ya o linga sunga geti na kana za na ko ganga la télévision ti et ça fait plaisir trésor ndinga toute la deuxième phase na biso il y a rubrique je crois aux à l'aise hein? Trop même à l'aise o la kinga nini ko lo baka bo solo par rapport à question on est tout dans siko o bangi tout solo là o bangi na banga lesi o bangi te ba question yi tout na yo wana o tara trésor ndinga o ta no kudunga te tala ka trésor ndinga CPP TV officiel. Artiste imposo, aux autres là déjà caméra. Au moins moi mon bal la caméra. À mon mandé fébélé, à la petit chapeau, le nom c'est Trésor Ndinga. Tika ba question na ngezali boye. Pesa biso obang. Tala ka caméra so bang. Na zo banga ba sa crime. Hein? Merci. Pesa biso vrai nom na yo. Vrai nom na ngai ezalaki Vuba Aminata Bibiche. Lokola to saka théâtre na kenya kozwa ba carte to wane kozwa wana na koti na salle wana boye poso andeni azobeta ko moko non elongwe Vuba komi poso non Aminata na suka nango Bibiche na kene na retirer boye identité comme poso Aminata Bibiche Vuba elongwa poso Aminata Bibiche Vuba elongwa merci komba papa na maman Vuba pas envie maman Zali obotami na combien aux 4e na famille obotami combien d'enfants yo mwana liboso toi misato toi mwana liboso oui ya mibale ala ndinga aza mwasi oui Godin Vuba miel abimi azate esuka na biso mobali suka na bio mobali ok merci yebisa biso vous êtes marié vous êtes célibataire t'es célibataire tu as déjà d'enfants ou comment oui na mère célibataire mère de 4 enfants 4 enfants liboso mobali ya misatu basi eh boteli biso papa mbolia ok merci l'artiste to mekasuko tuna question oyoyo est-ce que ezali kamo déjà yela yo et déranger yo makasi okoyebisa biso tant on a salaka accident l'état congolais sundola inga yango pe atile ona nyongaka yebisa biso lo oni olingaka te basala yo personnalité kaka babebisa ngo te ponga moko nazali na mi respectaka na mi pesa respect na respectaka pe bato na lingaka respect za réciproque sili
Et vous savez ce couleur préféré na yo? Nga na ninga vert. Olinga rolia mingi. Matembe na mbisa na nyama zamba mbisa okauka bio. Fruit na yo? Na ninga na ba fruit penza te. Na forçaka kolia moi babitabe sile. Au vivre ni na quartier na lopango. Bon. On a vécu en Angaï très bien. On va en Angaï bien, les bâtiments sont normaux. Au Puyara Wap. Ensemble là, on a bima. Ensemble là, on a bima. Ah. Ensemble là, rapenda solo. Pour ça, ensemble là, raté. Les nazatin. Ensemble là, on a bima. Nation Nouvelle-Jérusalem. Et pas il y a pasteur, apôtre Jayangala. Aoutana Bima. Aoutana Bima, ok, merci. Lelo ranking non surtout les années théâtre comme concert au pays ces années. Bon, on peut ça conseil que toi bandeko. Ata toi bandeko makila te mais toi bandeko. Oh na oyo, so boyo kanate, bo sala effort bo bongisa. Bo solo. Ata même bo banda ko lia ne sika moko te, ko za de sika moko te, ne fiske kaka mbote wana, bo kutani bo pesani mbote za rabie malamu. Faut que luka ko za la mingi na ba ami ke ba ennemi. Donc il faut vraiment bo bongisa. Ata mabengo eza ndenge nini bo bongisa. Nde kwa zaka te kwa bimino de moko. Ndinga na obo za ba premier ndeko na nde bango wana. Le bokoza na tournage bo likambo ekwele liyo ba wana mbako banda liboso ava famille biologique na o eya ava famille biologique na yo eya oboti pi bana basi misatu mobali moko mama déjà pesa no baba sino surtout conseil te ki mama ya quartier ala besoin ba basi ba bebate na pesa ka conseil na bana basi vraiment pressé na vie eza ngona tina moko te boto sa ba parents. Pour ça, les parents, maman, papa, aboti bino, bon, ça la vie moko merveilleux. Donc le yenge na nzelate, bon landate que opo muninga sala ki bwenga pena sala et que nous simba kisi et que nous kobo mabatu. Alors, bon ça pena bon nzambe c'est mieux. Koye ba penza beza malamu mingi. Boto ça ba parents na bino, boto ça pe ba o ba benga mi kenyo o leki okana âge. Faut que ça respect, on a tapé bien, mobile lingaka moi c'était ce qu'a moni et le gomo ya yoza pour l'été. Faut que mi bomba. Na kati na autant musuma kamba bien za na kati. Mais ce que mi tiki bota musupe na kati lo kama longa ezate. Ba o mona kaka libanda. Pour nous autres on a biso za na enveloppe, nous autres za lokuta et ko sa biso makasi. Ngana oyebisa bino ba jeune fille na kota ndako bambule belé 2 ans ou 3 ans. Bilamba ya ngwana ba sapatu ya ngwana me nzoto loko ezobela moya ko lata ngoza tezo talanga kabo et pesa biso merci te. Donc il faut vraiment donc bomi respecter bomi tsane sika na bino conseil ka ngwana pesa ba lelo à part théâtre et là nous sous pense au sala en dehors ya théâtre ninga commerce makasi pona banende ya ko sala ngo na ko kwea kana ba condition ou na komaki nango côté kapena do bilamba penza bilamba penza le mo ba pesa maputa le mo tombola ballon ça la nga pena bien makasi divertissement dans TV kaka à part télévision bible à part bible na vanda hermo na sekana nga pena batu hermo si nous devons parler sur le plan d'avantages et des désavantages pour écouter notre carrière professionnelle. Il y a un avantage ni de rejoindre la carrière professionnelle, mais sur le temps où il y a un avantage les avantages par rapport à l'autre dans les cambos comme ils ont comme des avantages dans la carrière professionnelle. Bon, avantage nangai sur les biens matériels zéro, exact. Mais sur le bien moral, donc et ça là ngaka bien, on a commencé à théâtre, ndenge na yebani pena bandeko qui ce qui problème bandeko nanga batika ngate ya famille biologique te bandeko na zona libanda nzolo bela mingi bango batika ngate na zana na bango des avantages nanga ezali que
l'État congolais ils ont reconnaître biso ba misusu te ba poso te tandis que ba konzi wana to kota na bandako na bango na télévision encore batala pe biso oza ba stress boye ba ofungolo tali moi poso sa moi kinini boye au CKP mais ça fait mal nga poso samedi 24 ans de carrière na kozande na boité des avantages yango wana baninga bazwa ba carte de santé biso to zoate je vois ba benga ka soki na munoko mboka soki pe ndenge ni to ebité so biso to ba artiste ya sia mai so pe to za ya wapi na ebakate menga na ebike na za ya Congo na congolaise na sala pe musalo kwa baninga nyonso tout mais côté wana ba désavantage za makasi exactement par rapport na bonga qui sur la télévision on sali qui aime sous na ba orientation sous baninga ba kuta na ngo yuzo kota te point sur nos asu pena ko ça paraît traité non baninga musu bazaya tame to ane ko sala nzonzing te me pièce na biso ele kaka to bandana no awa nanu na Congo RDC avant to kendeka to l'hôpital baka na poto ba diaspora non biso moko na noa eloko malongeza te pona baneka ko leka kaka abanda leka kaka. Ok, merci. Là c'était juste une rubrique, il y a émission Nabiso en Posoboki Oyo artiste Aouti vraiment Kobimisa, c'est choquant hein? 24 ans de carrière professionnelle. Naloba ono surtout lobby c'est-à-dire yozo sungate un bio na titoyer ba konzambo kate na titoyer ministère de la culture a arrêté mais quand même ça rappelle quelque chose de l'artiste et que ça a plaisir pour na lokumu ya mboka na biso parce que lorsque ça la makambo beto défendaka couleur en mboka na biso et ba tra geti se batali mposo abaza ba congolais parce que ça émission penza na lingala na rappeler la fierté na ça émission na lingala neka pasanga le baramesa lingola pe ko ta rappeler ba tibeli ko le baramesa mikili ba belanya mikili misusu merci artiste na émission et le lo numéro dimaki to répondre na invitation merci na yo trésor ndinga na sima caméra to komi bongo na suka émission on habite artiste moteur linga contacter Marguerite peut sur numéro de téléphone mais n'habite sur plan ni sur Facebook oza ko manani Twitter ba Instagram ba ça n'en pouvoir contacter yo ba zo penda yo moko mobimba. Bon, na Facebook na saka ka poso mvuba. Poso mvuba. Ça veut dire ka poso mvuba na obimamba na moko na page officielle na ngaza Aminata Poso. Ça veut dire Aminata mvuba. Wana na page officielle na WhatsApp ici. Donc pour répéter votre numéro aussi, au groupe ça numéro au PCP ba mote na batu oyo yebikaka. Bon, merci. Numéro nanga la bandeli Suezali plus 243 99 58 999 11 plus 243 99 58 999 11. On a vraiment ovinga imoko. Mobimba donc rapidement mbote na yo. Mbote na ngai na pesi et pas vinanga adresse motomètre beba zibeba. Azala kati ya Kinyawa. Oui. Na pesi mbote na ngai na madizo zenga mambo wa ba vie na ngai azala matadi. Na pesi mbote na ngai na famille tonton papi bandeko na ngai, tonton papi mama Aimé, na omona Eliane, na omona Jérémy. Na pesi mbote na ngai epai ya mama Charlotte Pigeon Vert na mobali na ye Ibrahim président Mukolo orchestre pesa tango okuno okuta ba flamme okuta ba snop solo okuta ba soso pembe rifin donc okuta ba laminaire bazakuna apesi su mbote na ngai na basiste ya Ferregola mambo base aproto bambote belé na pesi mbote na ngai na Pacifique Lando na pesi mbote na ngai na Shila Bisadi bambote na nga na Kofi Bilele
na Miel Vuba, Yannick Bikoko, famille Vuba na Bikenge, Bambote Belé, ba merveille Vuba nyoso ba Dylan Vuba Bambote. Famille Vuba mobima na pe Geti Samba na tiki binote. Na pe sibino ba mbote na bino sika o bino so bozuli ba kuya malamu ya kolanda émission to comme na suka nebite emo pour la chaîne Oyo Charlène télévision officielle CPP TV officielle. En tout cas, CPP TV officielle, Maman Charlène. Vraiment, on a senti chaleur mokoza awa. Bon, s'abonner bon moi makamboza awa. Hein? Bactéries c'est belé, bactéries belé. Bon, il y a beaucoup de bilengeza awa. Donc, na ebisi bino très à l'aise. Donc, vous sentez vraiment que na émission yo moko na moté mozo ba émission qui toko boende yesi la teko so moi ba télévision nyo ba trépied boy ba télévision nyo caméra ba télévision lo ba le bandas ko ba nyoso zana ngo c'est défoulé ya ngoma do elenge wapi ma Charlène nyate so na ko lo bandeni nye wumela kaka wumela donc en tout cas bo s'abonner massivement na CPP TV bon mona ba makambo belé za na kati wana. Merci Poso samedi. Donc tous les bons artistes na bino bomoni qui a pesibiso ba référence et belé n'est tout que trouver le sous n'est pourquoi ba cause de ça que moi ali momuke avec moi temps aux alanda comme ba accident aza déjà mobimba. Merci na yo zakili ba kuya malamu ya kolanda émission mokolo le tika na pe sambote na le roi kundi bileni Maman Charlène la plus posée bato ba poser belé mais na ko kalanga te donc te na belé chana pe ko ba kalate donc tous ceux qui vont s'abonner vraiment massivement tout un balasima. Merci très Ondine. CPP TV officiel.